Kokota o na koti awa juste avant la salle live oyo na koti deux catégories disponibles, catégorie D et catégorie diamant. Avec le temps force P sûrement et kokoma pe lisusu disponible na kati épisode pour comprendre un peu moi manœuvre wana plus ou moins qu'est-ce qui peut causer ça, OK? Paris La Défense Arena y a fait rigoler vers un sold out. Et affiché qui déjà sold out, mais j'avais compris que ça n'a sold out, ok? Sold out, pendant fait vendre, pendant sold out, pendant 4 jours, on a pendant to comprendre que sold out. Mais tout ça dans là il y a bien sensibilisation moko boye et salimi na ndenge ya mukete, ok? Na banda komona ba publication ya batu que file d'attente ezali na site internet Paris La Défense Arena mikolo file d'attente ndenge ezalaki na ouverture ya billetterie, ok? Alors tango engombi yango ezosalema mpena ya makasi trop bon tango okoti mpe na site et de temps en temps ezali koaffiche ke catégorie ata moko te ezali disponible. Je m'explique. Voilà, selon compréhension nangai, bon, ezali kobima soldat tout tango batu mwa ebele bakei, mais batu wana nyonso bakei kosomba te. Ezali na misusu oyo bazali wana par curiosité. Asali neti azosomba pour tester tout ça et à la fin de compte akosomba te. Après un moment, après mon temps moko boye billet wana ego koma disponible. C'est des fois 10 minutes, 15. Il y a des sites internet où vous réservez les tickets wana pendant 20 minutes. Ok, peut-être plus. Voilà, tant au temps on est commis épuisé, billet est disponible parce que yo mutu au réserva qui a temporairement bon au sombité. Ok, qu'on réserve temporairement juste parce que aux awana et comportement na yo ezali ko indiqué comme si olingi osomba, mais à la fin du compte osombi et billet ya moté, ok? Eza déjà ka signe bien, c'est-à-dire ba te belé bazali alerté par événement et affaire. Mais sous o bazalaki déjà alerté ba négligeaki bon ba comprendre que si on réagir te soldat tu risque salema et puis aux alapé na ticket moni. Donc c'est un peu ça na moni ba capture réseau circuler depuis les 14 depuis les 12 tango vidéo il y a David Mombele Panzani pendant moi mingi tout ça avec Marc Tabou bon ba capture wana pe comme ko circuler tout le monde a déjà. Et bon, moi, je ne m'attendais pas que vous appelez les 13 et puis les 14, le mouvement yango ezali ko continuer. Ok, ça est le vraiment très bien pour na faire rigoler na équipe na ye. Et ba Congolais sont impliqués, ba Congolais sont en général. Oui, na vie so sali moi pas, soki yo moko sali déjà mwandambu, ba to sunga yo ba monanaka. Et loko komeli faire yango wana, ok? Marc Tabou azali a félicité par rapport à sensibilisation à sali. Donc à la musi batu penda, billetterie ninganaka na ebandeli, ninganaka pe na suka, mais oya katikati oyo veut dire message à Marc Tabou est passé clairement. Bato babandai ko hésiter, bato babandai ko négliger, bato babandai ko la dernière minute ba comprendre que il faut d'abord garantir les spectacles et c'est donc voilà aux arana sur que spectacle ngo et kozala olia kozela na dernière minute comme si kozala nango kaka osombo sombate omoni azali a féliciter na équipe nyonso ya communication David Mombele pe et ainsi de suite, ok? Voilà, alors Jack Love azali na Paris en France azongi après 24 heures. Pourquoi? Bon, point d'interrogation. Ok, apparemment aza un bon terme na wata alobi pete ki alongwe asengi batu
bakende rep na bango ya lelo le 14 novembre 2024, baza na concert le 16 novembre 2024 na stade Vélodrome ya Kitambo, concert public. C'est très probable à Zalate. Et il y a le 22 novembre 2024, il y a un Hilton, un concert Moussousou, la Team Wata, concert VIP dans l'hôtel Hilton de Kinshasa. C'est aussi très improbable à Zala. So Azali na Owana, c'est-à-dire bon, Azala na Magamagosala na France pour quelques jours et à Zongi déjà. So Azalate, bon, on va comprendre que Magambo Azosala na France et aux mois temps et délai, ceux qui zanini, ceux qui paient soins médicaux, ceux qui paient la régularisation, bon, à révéler Yangote, à lui expliquer et logo azali go salate. À la longue, un jour peut-être à Koloba. Ça c'est du côté Jack Love, ok. À Longwete, et voilà, à Tikalakite, donc à Zongaki et puis à Zongai Kinshasa et puis à Keili Soussou na France. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a encore à ajouter? Nane Sengomakas. Ok, bah idée à deuxième date pour la faire là. Et ça idée à bientôt. Bah idée à bah concert Moussous avant Paris la Défense. Bon, il faut à la peine à la hauteur, hein, parce que bah bien on peut Moussous. Moussous a reçu un billet à bailler, tam Moussous faille moko bo sali. Na moi spectacle moko ya muki a ko beta betana tana ba boîte tata nini tout ça ba nini parce que avril wana za mwa musika mais a ko concentrer ndesi ko na rep pour na concert wana ya munene pour efungolela ile susu ba porte misusu après concert wana idée à deuxième date ngana za contre. OK, qu'est-ce qu'il y a encore idée nini ngo les susu idée il y a idée il y a deuxième date mais je suis contre idée à concert mususu ya moi munene pe avant date wana ya na Europe ya ngope je suis contre mais sensibilisation billetterie ndenge ningani esalinga vraiment esengo makasi et eza ko rappeler biso nyonso to exceller hein tango exceller batu ya kosunga yo bakozala tango za na mwa intention moko boye tango za na mwa tendance moko boye mwa volonté moko boye we batu akotia yo poids bakomonana faire était négligé faire était bon un peu hein donc kotia na mwa coin moko boye banini tout ça mais senga batu babundela ye na ye moko pe a démontrer ba force. Alors batu abundela ke mwanda même biso yo na ba 2020 OK na umela ki pena trotte mais na mona que le monsieur avait besoin, j'ai aussi essayé et à repérer un coup de pouce na audience au nazalaka nango à l'époque mais ndesi au stade de martyr nde et kata ki pena match ya onde donc veut dire voilà vous allez maintenant conclusion à ma solo mais oyo nde siko soki ya sali sold out ya 4 mois 5 mois en avance yango pe ozala donc histoire mosusu omoni toyoka banini tout ça azane nino te mutu amangala asala sold out 5 mois en avance ekozala pena eloko mosusu possibilité wana ezali babillet presque ya bacatégorie tout ekoki ezonga lisusu omoni mais eloko soki esalemi ekoki esalema lisusu donc engombi mosusu ça peut ne pas être marque tabou mais engombi mosusu ya tournir mosusu pe ekoki esalama pe tamosusu pe na 2024 pe kaka ti omona pe kaka groupe sold out 5 mois en avance sold out 4 mois en avance sold out même une semaine en avance eza pe kaka exploit pour na faire egola mais ndesiko tozela sur trop te parce que ba o ba kozanga ba billet ba ko regretter soza parmi ba retardataire juste oza na volonté mais donc osala mamno tout na retard ouais mais ka ko lamuka
Mais gars, on a déjà billet na yo. Donc, sold out en tout cas. Sur la sold out, yo kani déjà. On comprend? Je m'arrête ici. Je suis Masolo à Jonas. Abonne-toi. Merci beaucoup. Je vous love. Et je dis sold out. Et Salima. Côté à Ferregola.